parler du peuple en wana donc na salika moi sans pas mon asimananga et puis na eloko même meninga awa eza pona talisa biso na bino station bozomona na oyo eza na sima mokongo nanga si vous voyez bien et station oyo esali moi croisé boy donc oh wana ezolakisa eza monument oyo mosengo asalaki après pillage ya 1993 mituko ezosonga na nsima mokongo nanga wana ezoke basendo balimete première rue et puis mituko ezoke na nsima caméra la caméraman donc ezokende ntina 24 et puis so botali na gauche nanga awa bien que eza kasavubu eza salle baotonga centre culturel donc centre culturel ya wana et puis na mopanzi kuna oyo bozomona babâtiment wana eza babâtiment ya ina bien que ils ont un cassavo, mais vu qu'ils ont un triomphal, quand même, c'est qu'on les capote sans que tu me capote. Qui est pour le bilan pendant 10 secondes. Nous, tout connaissons ce qui est debout. Donc, si on peut limiter 50 et qui va bandal et qui va faire les mains, si on a eu peine. Et puis, prince, on a outil à triomphal yango. Prince, on a outil boulevard triomphal yango. Donc, il met tout comme aux hommes les autres qui nous ont des canaux baki, les autres qui descendent, première rue, donc lui mettez ainsi de suite. Et puis prince bozomona mituka ezokende na sima ya cameraman na ngai eza mituka ezokende na saute mouton eke asanef eke ipekin eke baba non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes de la chaîne Yabiso Podcast. Quand on a mentionné que TV Moko va te belé, nabi que bois est belé, des fois quand tu viens na bino, au besoin dans l'édition la mission ya mokola. C'est bien mon votre homme de présentatrice c'est Prédence Ngembe, la petite aux yeux à la taille acceptable autrement dit original. Et na si ma caméra, et ça bon on a yemo comme on a moqué na bangenge na ye. Je suis bon dans les jeunes pas trop. Nous avons dit que on a maman bien na bilili, moi ba jolibilité qui te peut lengi dans na image quand les besoins mona. Oui, il y a biso podcast et qui dit bon na district ya Lukunga, précisément dans la commune de Lingwala parce que Lukunga a na ba commune ebelé. Mais lelo vraiment to yena ma belé ya Lingwala. Oui, pour notre méga ko découvrir Lingwala, biso na bino elongo. Et place toza o bozo mona oyo. Nous avons un boulevard triomphal. Donc, nous avons un triomphal. Nous avons ma caméra. Je crois bien que Baluka. Nous avons un tour pour que comprendre bien parce que moi, je prince, je suis côte à côte. Quand nous sommes donc, on a un PC en boy. Nous avons un boulevard triomphal. Nous avons le boko na talisi boy. Nous avons un boy. Et ça, nous avons première rue, limité et qui ainsi de suite. Et puis, je suis na gauche dans la boye. Et je suis à 24. Je crois bien, et je suis un bon oiseau sur le monde. Donc, le bon qu'on a ici na gauche boye, prince on a mis tout que si na 24, na prince à 24. Alors, quand on a zonga, déjà na gauche dans la bande baluka boye. Oh, vous avez un palais du peuple. Oui, donc je crois que les ressortissants de Kinshasa, les ressortissants de Lingwala, je crois que vous comprendre déjà Bissika Nazali. Donc, palais du peuple, il y a l'équipe déjà à droite, et puis à gauche, il y a Sobotali Bomona, et c'est un stade de martyr. Stade de martyr, il y a et puis prince, vous avez un ennemi, tout le monde est boyé. Et que si na Willery. Et puis à droite, il y a mis tout comme moi, ils ont kende na nzelo, ils ont kende kuna kende tina mushi. Donc je crois bien vous comprendre bisika o nga nazali. Bo ils ont kende mushi, bo eke Willery, bo eke limité, sendwe et puis kotoyo eke 24. Voilà donc découverte na biso et bandeli awa, biso na bino elongo, to bandi déjà ko découvrir Lingwala. Stade de martyr on a la tibino na ngambwana eza na commune ya Lingwala te bato mususu bayeba pena malamu te omona bayika ke stade de martyr eza na commune ya Lingwala non stade de martyr eza na commune ya Kinshasa donc le quoi biso to esa découverte na biso na commune ya Kinshasa te c'est pour cela que repota kuna te tozaka toujours na ngambu
ya Lingwala to découvrir biso na bino elongo l'école o eza na Lingwala ba compagnie o eza na Lingwala kande toloba ba joueur o ba bima do ba star to découvrir bino na biso elongo. Merci beaucoup wana to kota bongo te sans que na remix na pesa mbote nanga et puis ba boss nanga o na linga mingi le trio na musique na saluer bino donc original déjà azo kota déjà to bana ko découvrir biso na bino elongo. Merci beaucoup mbongo toleka. Oui, merci beaucoup. En tout cas, bisika na wuti, na bisika na komi na salika moi sampa, na zoni moi sima mukende, bozo mona do parler du peuple ya ngwana. Donc na salika moi sampa mona sima nanga. Et puis na eloko même meninga awa, eza pona talisa biso na bino. Statue bozo mona sina o eza na sima mukongo nanga. Si vous voyez bien, et statue oyo, et sali moi croisé boy donc oh wana ezo lakisa, eza monument oyo mosengo à Salaki après pillage en 1993. Donc, ils ont signé à paix. Signé à paix. Donc, avant la conférence, il y a conférence nationale souveraine. Oui, avant conférence nationale souveraine, il y a qui statue pour la paix na kati ya mboka. Après pillage en 1993. Merci beaucoup. On a zonga na prince ya triomphe, na boulevard ya triomphal pour que kuna après parler du peuple que mona horizon funéral. Donc, on a misé ainsi de suite. Merci beaucoup. Matoye yoki miswe moni linga kolobezati otemezate moi misale monani linga kolobezati outi musika essentiel to komi linga kolobezati. Oui, les voilà quand nous avons donc siko to komi liboso ya palais du peuple. Ndeto uteki kuna na prince Willeri na zako la Sabino na pembeni na mupandi na tsaki droite nanga. Maintenant, si on a liboso ya palais du peuple. Palais du peuple, bozo mona o e bombi pe marambe belé. Et ça pe na ba salle e belé na kati bisiko ba député na biso ba ka ko élaborer loi na parlement. Et ça awa do nyoso ka na kati awa. Et ça na ba salle tellement ébélé donc palais du peuple bozo mono. Et ça na histoire ya munene pe ya makasi. Mais to za wana penate to ko fanda pena wana te pour que to lo belango parce que to za na marambe belé to zo sa to zo ki mamangu na ngonga na biso donc to zo longwa awa ko longwa na biso awa poto kende ti na horizon funéral bisiko balela raso mutakufi bamakambe belé 4 je crois bien to beta masolongo kuna na kati. Merci beaucoup donc on a tozo kende déjà. Victorious, glorious, stories too deep to explain but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go. Yeah, I made a lot of changes. Voilà, chers internautes, donc tozo kobaka na mobembo na biso donc na cadre de découverte toza nango. Toza toujours na palais du peuple. Quand de bozo mona donc palais du peuple eza vraiment monene. Tozo koba toza banda nango juste na boulevard triomphal. Oui, donc boulevard triomphal ya wana quand na ebisabino mituko ezo songa na sima mukongo nanga. On ezo ke ba sendo e ba limité première rue et puis mituko ezo ke na sima caméra. Il y a caméraman donc les gens qui sont à 24 et puis ce botali na gauche nanga awa bien que ça Kasavubu et ça salle un centre culturel donc centre culturel ya wana et puis na mupandi na kuna obozo mona bâtiment wana et ça bâtiment ya ina bien que ça na Kasavubu mais vu que ça na triomphal quand même te ko le kabonte sans que to meka qui est kolobelongo pendant 10 secondes donc ça la continuité donc ti liboso ya misé non liboso ya horizon funéral to meka mukepe ko découvrir entre biso na bino et longo donc palais du peuple ya ngwana kande bozo mona on a fierté ya mboka na biso on a le kumu ya mboka na biso wa esika ba sala congrès ali donc eza vraiment na makambo ebele information eza tellement makasi la vie que toko se basé na ngote toko vendre na ngote pour ko boma biso vraiment l'air tous on a domaine ya découverte na biso ya commune ya Lingwala nde tozo kene malembe ti esika to kuta na guide na biso et puis to sala continuité. Merci beaucoup.
marvelous. Oui, merci beaucoup, cher Internet. Donc, toujours Kobakaka, na découverte na biso ya lingwala toujours. Donc, Prince on a commis oyo. Obozo mono eza Prince. Liboso na ngokuna eza na bifurcation mo eza wana. De bozo mono tellement blé na sima mukongo nanga. Bifurcation mo eza wana. Donc, mituko ezo kota na gauche. Eza mituka oyo ezo kende Bovan. So ok na Bovan o baluki ozongi bisika na bandelaki. Parler du peuple zawana ozongi donc voilà. Et puis bifurcation oyo continue à droite na ngai. Eza mituka oyo ezo kende RTNC et puis obimi na 24. Na Prince ya 24 la kan kokoleza kuna na ngambo. Merci beaucoup de bisika na za immeuble moment na sima na nga eza ministère. Donc eza na moi ministère intérieur eza kuna na kati, ministère ya infrastructure eza kuna na kati et puis bureau ya général Kasongo Kabwiki eza pe kaka na kati kuna. Donc moi ba ministère eza kuna na kati. Voilà, donc ba benga ngo ministère. Kolongwa na biso a to longwa toujours na boulevard Triomphal tozo kende si kuna na musée. Kuna pe to ko beta lisolo musée ceux qui to commis sur le terrain pour la bonne compréhension ya biso na bino. Merci beaucoup. En tout cas ne zappez pas hein. Restez toujours branchés, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner pour ce qui va découvrir ta boue. Dans le bas, on nulle part ailleurs. Quand on a yabiso podcast, il y a un boya pour s'abonner, pour commenter, pour liker, et puis tu as besoin de remarquer dans les commentaires. Merci beaucoup. Voilà, tu commis à musée. Donc, musée en Wana, c'est bien écrit aussi. Musée national de la République démocratique du Congo. Donc, musée en Wana, musée au besoin mono et bombi pesu makambe belé na carte. Donc, tous les tribus où ils sont en RDC, ils sont représentés dans carte kuna. Na babilamba nango, belateli nango, basuku, banani, au tribu luba, au tribu nini. Na carte kuna, ils sont représentés dans babilamba nango. Et puis richesse nyonso ya mboka na biso eza na kati awa na ba stati ba bikeko nyonso o monaka o diamant o or o nini eza pe représenter na kati kuna na ba stati musu peza stati musu peza diamant pene ya diamant ba bombango na kati ya musée kuna donc eza place mo bana classe ba yaka ba visiter en plus eza pe na salle mo wana ba lelaka pe ba tout ba artiste musicien comédien eza pe na sika mo boana sur la Koufi, au monde a exposé pe cornaé place wana avec musée au besoin mono et bombi makambo et belé na kati. Merci beaucoup et je crois que tu le cannabis quand na cadre en donc que tu découvrir biso na bino église ya centenaire. Merci beaucoup. Victorious, glorious, stories too deep to explain but the truth is marvelous. It's obvious. Voilà cher internet donc comme des jeunes à centenaire, église à centenaire yango. Église au besoin toujours na triomphal, hein, toujours na boulevard triomphal. Donc église à centenaire yango, et la direction générale ya église à mission nyonso. L'église nyonso ya mission est na Kinshasa, donc direction générale nango yango centenaire. Donc on a biso awa, donc les murs à centenaire, jusqu'à ce que tu obima na Prince il y a 24. Et surtout comme la Prince à 24, on est au PC là, le blog monsieur Zach nous découvrir en haut, Bisonabino et Longo. Merci beaucoup, restez branchés, hein. Ne zappez pas, ne zappez pas, ne zappez pas. Victorious, glorious, stories too deep to explain but the truth is marvelous. It's obvious. Voilà, très cher internet, donc Prince Bozomo Nazali, on a commis déjà la Prince à 24. On a commis la Prince à 24, hein. Donc
mituka ezokende na nsima na nga na nsima mokongo na nga eya mituka oyo ezokende Bandal Selembao ti pen so bopusi moke bomona 5 conteneur eza wana mituka nyonso ezokende boye donc so bopusani moke 5 conteneur ekeba Bandal ekeba Selembao ti na ipen et puis prince oyo nauti ya triomphal yango oyo prince nauti boulevard triomphal yango oyo donc mituka bozomona ezokende wana eka nalobaki ezokende Sendwe première rue donc lui mettez ainsi de suite et puis prince oyo bozomona mituka ezokende na nsima ya cameraman na ngai eza mituka oyo ezokende na Saute Mouton eke Asanef eke Ipekin eke IEC eza kuna na ngamba Gombe donc ebimi ntina boulevard du 30 juin et mira pembe bozomona na ngambo donc prince oyo ndaka boli Lingwala ngambo Bandal et puis na nsima mokongo na nga oyo penemelese oyo eza déjà na Kasavubu donc ngambo wana Kasavubu ngambo oyo akankokolo Bandal et puis ngambo tozali Lingwala donc biso toza kuna te toza précisément dans la commune de Lingwala nde tozolongwa awa nde na tie bino église ya centenaire yango oyo tozotika yango déjà tozoafonce toke mpe kodécouvrir biso na bino elongo babomba minini eza après église ya centenaire. Merci beaucoup. Biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima. Oui cher internet, donc voilà esika oyo tokomi juste na RTNC towana prince Kabinde donc mituko ezozonga boye ezongi 24 ezokende beke tina bokasa et puis na gauche na ngande bozomona mur oyo bozomona na gauche na nga eza mur ya RTNC. En tout cas biso na bino toyebi ba consigne oyo ezaka awa na chaîne de référence donc moyen kutu tolakisa ngo eza te donc allez-y comprendre mur nango yango wana donc voilà toza na Kabinda et puis tozoleka comme ça toke continuer découverte na biso ailleurs. Merci beaucoup. Voilà quand na domaine toza nango donc toujours sur Prince ya Kabinda. Si vous voyez bien derrière moi donc RTNC wana et tika na mo musika kuna RTNC wana la chaîne de référence donc et puis toi na kati ya terrain ya Bali terrain au bobenga na kombo ya Okal le terrain au bozomono terrain ya kala eza na histoire makasi oyo ebimisa banono kidoda oyo babeta coupe d'Afrique na kala donc banono kidoda babima awa ba Igo Boy babima awa ba joueur ya makasi ya kala babima awa donc voilà terrain oyo yango oyo lelo pe ba jeune bazo lakisa pe talent na bango kana cadre ya football. Merci beaucoup wana tolongwa awa tozonga siko kuna na 24 porque toke komona statue ya Papa Lutumba donc monument d'Afrique. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo. Voilà cher internet de la chaîne ya biso podcast kana idéologie totambola na ya découverte na biso dans la commune de Lingwala sikoyo direction auto komi awa eza direction ya Nyangwe donc avenue Nyangwe yango bomona na sima ya cameraman nga toujours na Prince ya 24 donc Nyangwe mituko ezokende boye na Nyangwe ezokota Nyangwe boye eketi na rond point ya Wileri et bimi kuna tina roba Wileri mituko ezokota na Nyangwe boye et puis so na zongi awa na 24 o eza Saute Mouton ya Sanef. Je crois bien ba ressortissant nyonso ya Lingwala ba ressortissant nyonso ya Gombe ba ressortissant nyonso ya Bandal. Pourquoi natangi 3 communes wana so botali na ngambu wana kuna to la bleu bo mona eza kankokolo ka ndeto utai na bana ko la tino mira pembe banda kuna donc to la bleu wana bozomona eza kankokolo eza na commune ya Bandal. Soki to bwaki misu na ngambu wana kuna immeuble wana bozomona ya jaune ba Pierre de France wana eza Gombe eza commune ya Gombe na biso toza kuna te Saute Mouton eza Saute Mouton ya Asanef et puis de l'autre côté bisika na eza Lingwala bisiko to na biso direction na sima cameraman nga nde na bi eza avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala. Merci beaucoup et to suka wana te to epena na baoba ya makasi donc baoba ya makasi babengaka ye père spirituel
de la musique congolaise. En tout cas, paix à son âme, papa. Donc, statue bozomona o muta salango batba salsa statue o eza papa na biso Evariste Bochap et puis papa na biso Emile Ngoy. Donc statue bozomona oyo kande ba commis en reconnaissance au poète Lutumba Simaro Masia. Donc aza pena natif ya Lingwala papa bozomona oyo kande ba l'artiste ne meurt jamais. Donc papa za rasuna biso te mais toujours reconnaître par ses œuvres. Donc, pourquoi d'abord Bengaye, père spirituel de la musique congolaise? Je crois que parmi Banzembo Sala, il y a un Nzembo Loba, que Mokolo Kufa Kake Obeta, Bakatara Mutunae, Basala Monima. Donc, Bato Batikala, respectant Maloba, et puis Mokolo Kufa Kake Beta. En tout cas, Bato Bayebi. Mbula makasi bete puis kake e beta ya makasi kaninga ba mukolo kufa kake robeta kake beta et puis là-bas que bakata mutu na yeba sala monument yango bakata mutu na yeba sala monument. Donc paix à son âme, notre papa donc vraiment un grand baoba Lutumba Simaro makamo ya loba et kokisama, la raison pour laquelle bazo benga est le père spirituel de la musique congolaise. Donc voilà, et ça vraiment natif ya Lingwala. Oui, Lingwala déjà, Bana Lingwala déjà, bah ça fier pour nous montrer déjà star à makasi boé. Papa Namso Lutumba, en tout cas, Azaki, auteur, compositeur, Yabanzembo Ebele. En tout cas, bah chanteur Ebele congolais, bah musicien Ebele, ya Congo, bah Emba Banzembo au Papa Lutumba à Koma. Donc, oui, nous avons awa. Donc, nous avons moi sans pas mouquer, en zone à Sima. Derrière moi, si vous voyez bien, il y a un hôpital, Fijana. Je crois que les ressortissants sont à Kinshasa, les ressortissants sont à Lingwala. Dans Lingwala, on a possible de se manifester dans la chaîne, il y a un podcast. Donc, la chaîne de référence, aujourd'hui, il y a des formations boyées, et j'ai des informations vraies, des informations réelles. Donc, Mamba boye nulle part ailleurs, il y a un podcast. Vous se manifester dans la j'aime, dans la commentaire. Bon s'abonner, bon liker, bon partager et puis toi on a besoin de remarquer na bino na commentaire. Donc hôpital la Fijana ngwana na simananga déjà hôpital ya Kalamakasi. Hôpital la lelote de ba grand frère ba grand tiers ba botama na hôpital o déjà lelote ya tango. OK, merci beaucoup wana to kita susu. To sala sous mois de décembre tout monde sait kuna to découvrir susu biso na bino elongo ma bomba minini eza kuna. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand on a idéologie aux en il y a découvert qu'on a biso donc toujours na prince il y a 24 ans. Je crois bien sûr que nous avons biso il y a 109 yango. À sa salle il y a 109 yango. Je crois bien na gauche nanga c'est bien écrit à 109. À 109 batebele ba yokaka à 109 ba e batezani. À 109 bozo mona. Ezaki salle il y a ba frère donc il y a ba catholique. Il y a des frères, il y a des sango, mais des frères, il y a des catholiques. Oh, ezaki esika na bango na kala. Je crois que maman na biso bayebi, papa na biso bayebi, salle oyo ya Asanef. Donc ezalaka il y a des frères, il y a catholiques. À un moment donné, tant notre ex-président Mobutu aye avec ko récupérer ngo. Tant a récupérer ngo, ils ont ndako moko ya sekuna cave, donc prison. A comme ça qu'on cacho. Akanga batebele to tanga ba kombo te et ba o bayebi donc parce que c'est l'histoire akanga batebele na kasho wana ya sama bele et tant papa na biso Mobutu aye ko kende aza sous présidenté nde ba kuma ko déclarer ba biloko na bango nde ba frère ba yaki ba déclarer ki sal na bango lelo ezonga ya ba frère donc bazo réhabiliter ngo déjà na kati wana lelo comment on sali ya kolela bibembe du coup peut déjà bibembe moko ezana toto mona batango libanda parce que na sala ngo na kati bazo meka muke ko réhabiliter ngo pour que ezonga na ba forme na ngo ndenge yango ezalaki. Donc voilà histoire ya Asanef oyo
na bato nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Prince Otoza Oyo, donc direction, si vous voyez bien derrière moi, ils ont la commune ya Lingwala. Commune au coup bozo mon appel Oyo, ils ont commune moko eyeko ya ezaki wana ti. Commune ezaki kuna liboso. Et si ko ezaka bisika ba ressortissant nyonso ya Lingwala. Et sika Oyo ba yebi eza esika Oyo bana boka ba fulu na bango. Et puis après quelques temps mutuka ezako ya elongoli ba fulu wana et que bon bisika ba noke nango. Après tant balongoli ba fulu wana écran moko ya munene écran G ezaki wana na mo ba pokwa série ba TV ezaki te na ninga kikala kaka ba maman na biso lelo ba papa donc bazaki na ba jeune bana ko ya hotel ba télévision place wana je crois bien information oyo bana lingola nyonso ba yebi ngo ba za maman ba papa ba vivaki na tongo wana donc ba yebi que TV moko ezaka awa nde commune ya ko longa place wana et puis soko o leki commune au Poussani eza école ya référent Kim je crois bien mbungo bendela ngwa zumele ngango donc référent Kim yango wana Prince Otoza obozo mona eza mbelembe o soto koti to ke tina pédiatrie ya kalembelembe merci beaucoup donc to kota pour que découvrir biso na bino elongo pédiatrie ya kalembelembe merci beaucoup. But the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go, let's go. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's ouais, toujours n'aveni Kalembelembe. Si tu es dans la direction ou bien Ubangi, mais les comme direction majeure sur l'avenue toujours il y a Kalembelembe. Hôpital il y a pédiatrie il y a Kalembelembe ya wana ndo na sima mkunanga. Hôpital ya pédiatrie ya Kalembelembe tout le monde ba yebi. Hôpital ya Kalembelembe wa pédiatrie ya wana na sima nanga. Et puis ce botali kuna liboso kuna do mitu ko zo ke nebo na prince o. Quand on a besoin de rond-point Willery et que tu n'as pas marché. Et l'hôpital, on a besoin de orthopédie, il y a Croix-Rouge. Donc l'hôpital orthopédie, il y a Croix-Rouge. Et toujours continuer, toujours combattre, toujours. Et le mot biso na bino. Merci. Oyo biso na biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso. Maintenant toujours na moto toujours koba. Ndé na lobaki hôpital na biso, il y a orthopédique de la Croix-Rouge. Donc il y a Ngwana. Déjà donc orthopédique donc pour nous traiter ba mikuwa mutabukani mutazimwa nini voilà donc pour nous ba traitango malamu koleka donc dans hôpital orthopédique de la Croix-Rouge ya ngwana et toujours continuer toujours koba quand on a baki biso na bino elongo donc ko découvrir ni susu o bombami place toujours sala descente na biso merci beaucoup. Voilà, parce que comme oyo, au besoin de sima mukongo na ngana eza marché municipal ya Kalembelembe. Donc marché municipal na bango ya ngwana, marché za na kati ya Kalembelembe. Voilà, donc eza marché ya venu au Kalembelembe do petit marché municipal ya Kalembelembe donc marché ngo eza na kati kuna. Merci beaucoup. On continue. Voilà, très cher internet de la chaîne Yabiso Podcast. To zongili suna mabela lingwala kane na IFC bino. Donc na cadre ka idéologie on a découverte na biso ya commune ya Lingwala. Précisément bisiko na telemi awa. Dans le district à Lukunga na commune ya Lingwala. Bisiko na telemi na rond-point Willery. Je crois que ba ressortissant nyonso ya ville à Kinshasa, ba ressortissant nyonso ya Lingwala, bobi bisiko na telemi zaki fulu ya makasi. Ezaki fulu ya GT. Oui, il faut déranger les motards, il faut déranger les clients ainsi que les chauffeurs. Comme exemple, il faut nzinga. Fula munene ezaki na esika ntoke ezaki ko déranger mon makasi. Eza na mutu moko motema malamu makasi. Notre vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Jekoko Mulumba, que je le salue à passant. Donc il zana e pene longo mais moi to zoye ezate bino mon boye bikaka. Donc yende azwaki likanisi ya kolongola fula munene ezako déranger population na oyo ezaki na oyo esika en tout cas alongolisi yango nyonso embellir esika onde bozomona ndenge komi en plus de cela atiki bongo te asali susu jedo moko wana
donc osepelisa bana Kinshasa pona ko sepelisa ba population nyonso ya commune ya Lingwala. Donc voilà ndeka bozo mona donc embellir yango kitoko malamu et puis musala o esalami mbangu. Bon, elo liboso nanu na zone na lobena pona fanatisme te. Biso na ba mota. Voilà ce qu'on a dit par rapport au tomoni siko oyo. Na vice-gouverneur je ko mu Masali. Elo liboso apesa nanu na nzela na minute o tomona bato ya quittance bazo tambola. Maintenant, la téléniboy, ce qui dit les gars la police et Karangaï. Mais moi, on a quitté sur la 500 pour foutre un effort pour la nuit. Donc, les deux ont regretté ma casse. Donc, la tour va se faire troubler, on va tracasser par-ci par-là. Vision malade, moi, ils étaient forts. Bon, il faut le la banque. Pour donc, ça va tout passer à ma gambe. Pour mon tambour, nous avons monté malade, moi, ça est logo. Attends, ici, vous avez la salité. Bon, il faut na bolo isiko comme isiko ya tourisme donc amutana ko ngaka boya bato wo ba te acho kona ba possible sa kitaso na bona ngo ezani ayo pe ko kata ngo poto ya tina na ngo ezate ko ba kata ngo nanu ko le d'ailleurs bientôt là le 15 sur le 14 zo yo ka bato ya mikanda ba ta ba pasi par là ba pesa mbela ke non kala te ba kota na nzela bon na nzela ba kota e kwa liboso ya gouvernement no e kwa ndi na note. Beaucoup dans la désordre de Robert, mais quand il y a tout ça, il y a un bon on est au côté d'un bon gouvernement de quantité. Ministre des Transports, on a nous magasin de l'Igolo. Donc, est-ce que nous sommes dans ma caisse? En tout cas, le Seigneur a beaucoup de avocats, à pouvoir le ministre, à la gouvernement. Ok, merci beaucoup. Maintenant, son excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, par rapport à l'Oko à Salini, nous avons faire. Bon, pour la biso topé c'est un merci parce que aza likanisi ya malamu aza pena mwana boka solo parce que azomona esika moko boye eza ya kobeba abongisi yango loko bongisi wana eza te ke non il faut population elelele non atalika soit le cas parce que elo liboso nanu azosala vraiment intérêt général. Intérêt général eza ke taka esika nanu moto avandaka la kinga boîte hein ouais mukazo na kinga boîte ka bungisa kingola donc azamu na pela ke moi et puis la rond-point d'Ambela les sous rond-point d'Ambela pesa li bon donc bon ba yebi ba le kawana ba hôtel pesa même chose oya sali ninga moko na rond-point wili donc to bongo azapela mutu pela malamu mutu garder mutu postenir ake liboso. Ok, merci beaucoup. Ceux qui nzamba sungi Pondinga zana akoko sala nyonso mais amatia ne bon na mabo makolomi balede amatia lokolo moko donc ça amatia balede ga donc na bige donc il to en tout cas merci beaucoup on est aquí sentiment ya ban de population fila Kinshasa parce qu'il y a Zanjilwa l'autre là zaki mutalingwala mais moi Nanjili donc eli koleksa ke notre gouverneur azaka pona bana lingwala te maza tout RDC donc quand toujours qu'on soit sentiment ya population ya Kinshasa. Bonjour papa. Comment on a papa Floris. Ok papa Floris la monnaie peut Nicolas monter donc c'est pour ça qu'à mota mais comme qui ça la moins réaction non yo présenter sentiment par rapport à action oyo notre gouverneur de la ville de Kinshasa papa na biso chez Koko Mulumba kwa wuti ko sala parce que awezaki full kasi mais du coup to mona longoli ba salité on est puis embellir ango kitoko asuki wana ta sali na jedo et salondeni on a apprécié félicitations ouais makamba zo sala eza makamba kitoko OK mais tozana régler moko tozo régler biso ba mota esika ya mamikanda mais soki azosala boye tomonaka idéologie moko ya kosala biso ata bien nini oyo mamikanda na biso bazodeklare mamikanda na minute oyo toza déjà na gouvernement déjà ezo balance gouvernement te mais mikanda na ero bakangi moto ekei bo toyebaka eza nde nini biso toyebi gouvernement eza te toyebi ti président moko nde toyebi ye faci asa oyo mikanda ya sinye mikanda na bango te asa bazokangama moto mpona nini bakangi yo moto bakesa 300 000 400 000 nde toyebi gouverneur na biso tomonaka ye nde gouverneur aza wana asungaka biso
biso tosouffre oyo mosala tozosala eza mosala ya pasi soki bakangi yo ndako ezali kofuta mai kofuta nyonso kofuta yo bakangi yo na est-ce si bosangana déjà tellement bosangani mwa nombre moko boye bosali soit lettre soki boke koluka mutu moko aza to mosusu supérieur ouais mpona koluka to mosusu kokotisa plante doléance par rapport à ndenge ozoloba ministre ya transport biso toyebi ete na ministre ya transport oye ayoki bino bazosala makambo wana bazosala ya mikanda bango nyonso bayebi na baleta ezoleka bagénéral bazoleka baministre bazoleka bato nyonso bazoleka wana na sa nef mais desordre ezali na ba-PCR bazali wana mais desordre ezalaka eza complice na basoda na baministre bango nyonso na bagénéral na biso bango nyonso baza complice ya mamikanda ya mamoto eza komanda moko nde atia bango wana excuse madame vraiment nameka na koloba mwa moke okozaki question ke tokosala mwa lisanga tokende epa ministre ya transport mpona tokende koloba oui sikoyo ministre ya transport na mbongo wana azwaka mpe crédit estce même ata soki tolobi akosala nini mais faut meka nano boyeba suite ozala nini tomeka nini estce ministre ya transport na service d'enseignement oyo ya congo eyebi te ke epesi nano rapport te ke na niveau ya kishi déjà excuse madame basi bayebisi déjà ministre ok bon j'ai la réponse non ah ministre ya transport ayebi te ayebi azoluka siko nde desordre esalema mpona ebanake bamotocycliste makambo nyonso oyo bazolukela nani mpona ekoyaka na mbeba nani tata na bango nani félix non tata na bango félix président ozo comprendre sikona nyonso kofinga président te tozofinga oyo bapesi nzela parce que mutu na mutu ana mosala na ye okomprendre ana mosala na ye me ndenge toloba boye nayebi ke ete direct ti epa président de la république ameka koyoka biso na ndenge ya tracasserie eleki ebele toyebi ke gouvernement ya sika ebandi nanu mosala te mais awa vraiment tracasserie na niveau ya mauvaise ville ya Kinshasa eleki ebele. Ok, merci beaucoup. Donc quand nous avons une réaction population donc population très kitoko population va vraiment content par rapport à l'action oyo notre vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa a outi ko sala pour la population ya Kinshasa. Voilà donc babinyo c'est salami kitoko quand to le bardo Miss Moni mato yoki minga loba ezate musala kitoko au notre gouverneur de la ville de Kinshasa monsieur Jekoko Mulumba vice-gouverneur plutôt. Donc je crois que si vous voyez bien derrière moi embellir en mot très kitoko. Donc kitoko makasi yolobela kutu ezate et asuki bongote ayeko poser na jedo asali jedo ka bozomona donc rond-point Willery en tout cas celola nde bomoni na telemi prince yango yo nde nazada jo naza vraiment na prince ya Willery quand nde bozomona mituka o ezokende na droite nanga eza mituka o ezokende ba mama emo ekebimi tina régie des eaux na boulevard du 30 juin et puis mituka o ezosonga na gauche nanga boye ezokende tina boulevard ya triomphal donc équipe appelle victoire boulevard triomphal donc ainsi de suite. Voilà donc naza vraiment na rond-point ya Willery bisika oyo papa na biso Jekoko Mulumba embellir kitoko et puis esuki wana te azali sou kuna na rond-point Gambela neto message toujours qu'on peut se donner information vraie mais information réelle to quoi wana déjà kalaté pour que to mekape ko zoba image la tsebino comment azo sala musala na ye c'est à vous-même de juger. Allez-y comprendre donc il y a la continuité, il y a découverte na biso, il y a commune, il y a Lingwala. Merci beaucoup. Ouais donc on connaît toujours que la réaction, il y a bandeko par rapport à Moussala ou Salami na commune, il y a Lingwala. Bonjour papa, comment on est? Papa Glady. Ok, merci beaucoup. Toujours motard. C'est au monio na kat Nicolas moto donc mais comme ce que vous savez moi commentaire par rapport à Nenge Baninga na Basali. Par rapport à Moussala, si vous avez fou, il y a ma casse. Maître Moni, son excellence vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jekoko Mulumba,
aye quand même pour embellir en longo li ba fulu a telebino éclairage et puis a bongsi kitoko et ça lui on donne ouais Pamba fulu wala usipesika kusimesika wana na basa nduma kumaka esika ona souvenir aye tomoni kopete koti na lingwala komi bien mais leka lo osenga yena jeboko etali ndinga bandi boye akontina motina suka akontina kata tina suka ele akona ba propagande apakasino akontina suka je kokata na komikita makasi ala na komikita makasi pese longonya aume na ngonde na ye. Ok, merci beaucoup. Et voilà, on sera toujours continuité. Koluka kozwa kaka, koluka koyeba à vie à Batou ou soit sentiment Batou me représenter par rapport à Moussala Oyo. Papa na biso Jekoko Aouti ko sala pour na ville ya Kinshasa. Bonjour papa. Papa kombo nani? Kombo nanga Patrick Mpoyi. Papa Patrick Mpoyi. Tout le monde est na monter dans ce qui est monta mais comme qui reçoit moi commentaire par rapport à Moussala Oyo mais c'est Jekoko Mulumba Aouti ko sala puisque ne botelemi awa ezaki au monde des choses comme sur la foulu déjà qui to komingité alors azoki quand même les canisiers ko embellir ango ndenga sali wana et puis à cette lumière à ceux qui wana taille au tena G2 n'habiter présenter nos sentiments nos salon dernier Kona Moussala sali nde bobo musanzela bu ndenga bomsi rond point où il est ré ndenga bomsi sali yango bien ceux qui va ko baza bide nous ala bien ba bobo musambo ko vraiment ni nango ko lo bai pa na ye donc pesaka merci zamba ba sele mbula mbula o azana ngo. Ok, merci beaucoup papa Bapesio. Balobi na nzamba batelo mbula likolo ya oza nango. En tout cas merci beaucoup, on a toujours continuer. Toujours continuer, tout le monde peut de comme ça. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo nanga na kombo Jérémy. Papa Jérémy, tout le monde est plus tard. Mais comme moi commentaire par rapport à Ndekone on a musala au papa kwa uti au sala. Vraiment féliciter à mon makasi. Toujours lingande bato abongo vraiment tozala na bango po nde bayebi kolandela so ya mboka na biso. Soki tozala bato bongo na mboka na biso ekobonga. Ya biso yango kolongola te eloko. Soki baza ta mibale misato lokolo aye vraiment ekozala bien makasi ekozala bien ezopesa biso nano esengo na eloko moto moni awa epesi na balia na ko ilenge ko paso to yebeli ko ilenge ndenge ezalaki vraiment ebando sa biso mawa mingi mpe pasi na mitema mais na o muke na to moni vraiment esali biso esengo makasi na mitema na biso akontinue kaka bongo akontinue ye kutu nde azomérite azala gouvernement ya ville ya Kinshasa. Ok, merci beaucoup papa Babi, on nous a mérité cause de la gouverneur, il y a vu de Kinshasa. Ok, merci beaucoup, on a la réaction, il y a population, réaction, il y a Bakinois, il y a Ban na Congo. Merci beaucoup, bonjour papa. Papa comment nani? Papa Moïse, comme on est peu moteur, Nicolas moto donc mais comme si on ça moi commentaire par rapport à Bandeko ndenge ba lobby pour na monsieur Jekoko Mulumba ou à vice gouverneur ya ville à Kinshasa par rapport à ndenge embellir esika oyo on peut vous lire le éclairage propriété à surtout on seulement jet d'eau donc ça fait du bien quand même n'habite na ngambo no sali ondeni esali ka malamu parce que eloko malamu fa to bete na maboko. OK. Jamais to kiko. Mais au bébé eloko malamu pour to bete na maboko, bete na maboko on tala. Applaudir notre tala pour la monsieur. Monsieur Jekoko Mulumba donc il va applaudir oui. Toko kiko ko telemela idée ya mabe ya malamu te. C'est telemela idée ya mabe. C'est des places où ando sala sanité en pleine ville. Commune za voisin na ville, fallait ça quand même place moko za populaire, fallait ça la propre. C'est que nenga sali boye toujours encourager à suka awate à continuer vraiment Kinshasa ba place ya sanité ze belé. Oh ba te belé ba yaki ba koka obomisa te mais comme il y a une initiative obomisa abomisa vraiment ils ont ça la fierté ya mboka na biso parce que ils ont quand même capital. OK. Merci beaucoup Domingo le déjà tout le monde a applaudi déjà les colonnes donc aya mango kaka. Merci beaucoup. OK, merci. Yabiso yango. Ici c'est pas le monsieur oui, on le dit pour ça na eza.
s'il vous plaît, pour Nangaï, au moment où vous allez Salama, il faut montrer que la population est Zali. Tout à sur le terrain, il y a un moment où vous allez Salama. Vous méritez la mort parce que tous les travaux qui sont sur le terrain, à mon avis, Salama. Ils ont mérité place. On va dire dans le bureau, non, a mérité place avec le gouverneur de la ville. Ok. Parce que tout le monde est d'accord, on a Willery, tout ça qui dérangeait la foule, les gens sur le Milinga. Mais les leçons qui n'ont pas Willery au coup d'apena à modifier vraiment dans la norme et Sengeli. Et puis si on a beauté à ville, ils ont mérité tout le roi à Jacques Koko Moulumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Ok. Oui. Merci beaucoup les réactions à Bana Congo, réaction à Bakinois, réaction à Bana Lingwala, réaction à la population nyonso ya Congo. Donc mingi on le besate quand na cadre idéologique quand toza nango ya découverte na biso ya Lingwala donc tozo quitter siko place pour ça la continuité na biso toujours dans la commune de Lingwala na district ya Lukuma. Merci beaucoup et bon andis biso juste après bye bye. Voilà donc ce que tu as vraiment na veni Bukama toujours na commune ya Lingwala na veni Bukama école bozomona oyo eza école bando benga kala Athénée de Lingwala autre bondo ko na kombo ya Athénée de Lingwala mais lelo ekoma institut de Lingwala sur l'avenue Bukama toujours dans la commune de Lingwala car na idéologie to zana ya découverte de babi école et bimisi pe baté belé lelo etengisi ba papa ba maman ba grand frère ba grande sœur et puis on connaît toujours ko tengisa lelo bana na biso donc école bozomona et bimisi pe na bato ba politicien pe belé ba bimi tel que vice-gouverneur de la ville de Kinshasa papa na biso chez Koko Moulumba ozo sala ba accès belé na mboka atanga pe na école abimeli pe na école ka bozomona Athénée de Lingwala ou comme lelo institut de Lingwala. Donc voilà quand na cadre ya idéologie na surtout to kenango docteur Longwa a to que mon appel to que l'accepter biso na bino to me comme que ko découvrir boulangerie place oyo pain Victoire et Coma. Merci à suivre. Voilà cher internet donc quand on a bino to tamboula na idéologie moko il y a découverte na biso ya commune ya Lingwala place on a Telemi sur l'avenue Kabinda ou adonaza vraiment na Kabinda mi tout ko bozomona zo kende bo neti grand car bo mona ekende oyo ezo ke bimati na 24 et ke bimati na 24 na avenue Kabinda et puis mi tout ka oyo ezo kende na droite na boye traversé et que ti bon marché voilà donc et puis ezo zonga na ngambu bo na sima na eza ezo kende tina triomphale et puis ezo kende likolo boye et que ti ba mama yo bakala fungula ba régie des eaux voilà donc sika on a Telemi bozo mono et siko eza vraiment na histoire eza na histoire à makasi lelo to mona ngo pain Victoire mais zaki pain Victoire peut-être ba ressortissant no Lingwala ya vila Kinshasa o ba yebaka bisika o ezaka vraiment pain Victoire ti et outi vraiment musika et bandé non na cimetière quand les aki cimetière papa et ko longwa cimetière et ko koma bilanga pain Victoire bozo mona et comme bilanga maman ba komo ça bilanga na bango awa et puis et ko koma compagnie ya mituka o bande ko benga na kombo ya OTCZ dans la série ya Zaïre nde komaki OTCZ et après et ko koma Transam je crois que nous expliquer ba ressortissant nyonso ya Lingwala ya ville Kinshasa boyebi donc et ko koma tanga elongo na OTCZ et ko koma Transam tango elongo Transam ndeti lelo et komi pain Victoire auto mona lelo voilà donc pain Victoire ya ngwana et siko bozo mona kande na lobi eza na histoire moko ya makati na histoire moko ya munene ka pain Victoire bozo mona lelo komi bata kala makala bayeba ko na pain Victoire te o eza ki lelo nde to lobaka bayeba ngo na cimetière musu bayeba ngo na bilanga ba musu bayeba ngo na OTCZ ba musu bayeba ngo na Transam donc voilà et tozo quitter awa pour que to quitter ici ce que ko découvrir ni na ngo eza kuna na sima biso na bino et longo wana bolandi biso juste après ba image merci. Esengo na ngaya libela moninga na ngaya mutima
matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza te moi misala emonani linga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi linga koloba eza te ya koloba eza te linga koloba eza te matoye yoki miso emoni linga koloba eza te motema eza te moi misala emonani linga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi. Voilà, cher Internet, donc quand on a idéologie total mon nom, non mais c'est Nicoloba. Nous avons quand on a découvert dans la commune de Lingwala. Si on a commis na école avec un CPS, les écoles moya Kalamaka depuis 1954. Donc voilà, on a Simananga, c'est bien écrit. CPS, donc Centre de promotion sociale de Lingwala, CPS. Namukuse, oui, donc les écoles où est formé Batebele. Papa na biso, maman na biso, bana lelo ba otanga donc de génération en génération et puis si bata ndenge na ndenge. Voilà donc toko le capé bongoté, c'est que toko tantana moko parmi bango parce que ça parmi l'ancienne école ya lingwa. Le toko le ka bongoté le ko tokuta minango photo meka ko poser moi muketa moi question moko mi balé na ba responsable au bon meka muke ko gérer école oyo ya CPS donc ils a parmi ancienne école Kandenge. Nazolo Bella, bonjour. Oui, bonjour. Papa, comment bonne année? Dédé Guillet. Dédé Guillet, donc, ok, donc, directeur de discipline. Voilà, donc, directeur de discipline, tu es en personne, il y a CPS, donc, n'habitez papa, au mécanisme, moi, je vais bêta du solo et colo pendant 1 ou 30 secondes ou 1 minute comme ça. Oui, merci, maman. C'est une ancienne école. Ouais. Depuis 1954, j'ai évolué. Oui. Le format des enfants des élèves. Ouais. Nous avons bien été, nous avons un manque de scolarité. Oui. Nous avons récupéré Bango. On peut savoir vie. Voilà. Ma formation, électricité, mécanique, coupe et couture, esthétique, hôtellerie. Nous avons formé Bango durant 3 ans pour un métier. Voilà. Ouais. Nous avons fait ça bonne chance. C'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit, oui. Mais moyen petit rien, petit rien. Ok. Après 5 ans, ça allait gérer l'État. Ok. Monsieur le directeur de discipline, je ne sais pas, depuis Ozawa, déjà combien d'années? Depuis 2009, ça doit faire presque 14 ans. 14 ans déjà, quand même, c'est beaucoup. Mais signaler que déjà l'école déjà en existence depuis 1954. Voilà, donc, tu as habité depuis au Koti en 2009. Si l'enseignement en 2009 n'est à temps où est-ce que ça quand même et qui m'a changé? Bon, ce que nous avons changement déjà manque de financement, matériel les athées, donc nous avons par les moyens de bord. Ok. Je ne sais pas si vous avez cité mon difficulté au besoin de cette école. Déjà l'État ou privé? Non, l'État. L'État, ok. On a banana biso, ming bazo a banana. Ok. Tanko polo, kalu sungula, ok bazo a cité. Alors que bongo vraiment dans les formalités. Donc on récupère on a C, il y a même pas nous sommes dans la 5e, pour qu'on a combiné gaba, aider à monter. Ok. Pour mécanique pour les sikana. Ils ont fait parmi les difficultés. Et côté matériel, je ne sais pas moi difficultés à l'île. Côté matériel, il y a moi difficultés à ma casse. Pour autres dépendre de la bande. Ok. Il y a un matériel, il y a un pince nayo, il y a un testeur nayo, il y a un bloc où il y a bango l'électricité, il y a coupé couture, bango bayana. Et l'État financé biso en tout cas. Ok. Et côté construction, tout est bien? Oui, côté construction, ça va. Bien que moi, je suis à l'État. Moi, je suis à Betty. Moi, Neti, Kotanga. Vraiment. Ok. Mais côté bâtiment, ça va. Ça va. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, nous avons parlé sur le lobby par rapport à la difficulté beaucoup de temps. Nous avons parlé par rapport à la difficulté parce que nous avons tellement mal à mon avis que Bazali. On va merci Bazali, on va soutenir surtout dans matériel. Matériel les athées. Et la plupart des éducateurs au bazar, nous sommes tous pour faire. Ok. Pourquoi? L'État ne fallait mécaniser le numéro matricule les alliés. Déjà combien de mois de poser un pays? On a depuis la côte 14 ans. Un pays.
Non, ne me dis pas cela. Là, nous sommes à Zamba, ça 20 heures. Non. Comment à Zamba, pas Ngoye, pas que c'est l'électricité. Mais Bozo ya kaka. Mais pourquoi? Est-ce que vous sangani déjà boye ba boke nta ko lukana nta ba ministre de l'éducation et puis boye ba non juste ça ezani no juste. L'ancien ministre auto longwa comme kinga ya mwasi ayaka kutu awa. Po ba CP c'est là dans toutes les communes. Chaque commune c'est centre Morizali. Oui. Biso acte za descente. Oui. Lingwala na Kinshasa. OK. Lingwala va midi Kinshasa après. Mais ning bazar va futa. Ça je vous dis. Donc, vous vivez dans moins motivation. Est-ce que vous avez dit que vous avez foot à ma tête? Maman, baebi. Et comme c'est moi le que vous avez là, vous privilégiez oh là là. Quand vous avez régime na déjeuner vous avez dit na EPS vous avez dit c'est coupé na biso. OK. Syndicat na biso. Moi le que vous avez vous avez là na bango. Ça je vous dis vrai. Mais comment vous vivez en bande parce que vous avez peur de famille non? Maman. Père de famille et puis père de donc, famille on est locataire on doit se battre. Oui, beau foot anda ko ndenge nini beau vivre ndenge nini je sais pas. Mais quand on tali ça. Miracle nzambe. Mais ni nango ko lo bana nyoso wana. Ni nango ko ba même na gouvernement mboko na biso bazolanda biso partout. C'est ko bazali. Ba kanisa biso ba CPS. Ba Jean-Mi bazin OK. Ozoyoka. Comme mécanisé en avril, mais au moment où comme monsieur qui dit alors que oh bazo sala bazo zéro côté. Parce que avec canisa c'est si quand on est plus que foot que mécanisé par gens par centre par CPS en tout cas musala comme musala les activités na casse place. OK. C'est bazo foot à rata ba nyos ba lela eloko. OK. C'est bazo foot à rata mécanisé par gens CPS musala que vraiment. Merci beaucoup, merci pour la gentillesse. Merci donc, Mingoro Bezate. Je sais pas ce qui est dernier mot Kozala. Peut-être pour la chaîne, il y a Bibino, il y a ce podcast. Ouais. On a souhaité une bonne chance, avancement à Malam, imaginez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on est là qui, monsieur le directeur de discipline de Otokata Namukise, monsieur le DD. Monsieur le directeur, quand on a gentil Makasi. Donc, na betele maboko vraiment et tout comme nous na suka to chité déjà. En tout cas, édition na biso mokola lelo et comme nango na suka. Quand il essaie que to yaki pour la continuité, il y a découverte na biso ya lingwala. Donc to suki ici vraiment na école na biso ya ce pèse. Donc bisika oyo bana lingwala, bana biso autres cité, bazo ya bana kan kokolo, bana kan fungula bazo éducation donc par-ci par-là donc to suki sinde awa. Merci beaucoup na bino so qui liba kuma lamu ya kufanda devoir parce que télévision na bino pour na kolanda édition na biso ya mukulale ozaki présenter et pas à votre humble présentatrice na kombe ya présidence ngimbi la petite ozebe la taille acceptable autrement dit original et muto zo qui bilili donc tu as celle qui est original bima bien babi mona mukela bangengena et je suis bon les jeunes patron na saluer pas tout nion so au besoin na podcast journaliste, monteur, réalisateur, donc il y a et puis merci mingi et puis maîtrise on a mingi baba la musique donc un grand merci à vous pour vous passer un souci n'ingisa malamu ya okita na lingwala pour la continuité il y a ba image donc je sais bien que tokutani bongo l'édition zali koya lo mabange ezate bye bye. soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda